site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimbile Kongole mabosaka balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mabosaka Mayebo Loso Boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi ma Dededereza Bilenga Elengi ma Grace Mbizi la sexy Elengi ma Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo Esukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Ilemo, Toza Bilemo, Ozali Bilemo Kati na Nkolo Yesu Masia. Tonga Pelokole, Tonga Ekomi, Tango Ekomi Ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe, avec la princesse de l'Éternel, la terre Tiffany Mokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans les Seigneurs. Oligonayo Yesu Masia. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à Héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwala. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est déjà en ligne votre album de 0 à Héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Bonjour très chers internautes, j'ai le réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission à travers le www.congoelengi.com des grâces Mbizi. Sans plus tarder, je m'en vais remercier la grande équipe technique de Congo Elengi. Nasima Kamera, la Moni Bongo Ndekonangai, Mike, na PCA, merci parce que à travers Mike Ndebino, besoin occasion, il y a comme on a un téléphone, Nabino, na ordinateur, Nabino. Donc merci à toi Mike, na PCA, bon, merci na moteur, il y a émission Oyo, Tracy Pro, na PCA. Merci parce que ça professionnel. Merci pour ça la moussala et comment on a merci à toi Tracy pour na pesi bongo merci na la patronne grâce Mbizi numéro 001 bato sate bango banani bakolo baba kolembe grâce Mbizi Azali. Merci vraiment à toi la patronne na pesi merci na pesi bongo merci na grande équipe Mobimba ba consort ba confrère nyonso ya Congo Elengi na pesi bino merci vraiment sans plus tarder na mbeli bino bongo
danseuse moko ex danseuse pardon ya wenge musique à maison mère en les capé na quartier latino et lelo azo émerger yemoko en carrière solo en tant que chanteuse. Azo émerger yemoko il s'agit donc de cuisse de poulet oza bongo invité na biso ya après-midi ya lelo na yende toko beta ma solo et na yende toko solo lelo pour vous faire plaisir à travers émission Obino Bolina Mingi Yandiko Nabino Cristiano Kabeya ya Congo Elengi sans plus tarder bon permettre on a remercier Baebanga Balezakati parce que tout ça na les à côté na Balezakati. Quand je dis Balezakati donc je vois bongo la famille Bokole ya Gigi Bokole Alpha Bokole bango baza Balezakati. Donc bah on entend à l'émission émission à l'élo bango de Balezakati. Donc si on attend une émission l'autre oza balez oza on entend à l'autre pardon baza balez à côté. Donc on entend le Balezakati la famille Bokole na pesi bino merci na po pesi bongo merci na bandeko na nyonso. O toi na bango vraiment auto sola bango ernest ma binga ngaka pona libanga te po ba les à côté ba binga ngaka pona libanga so ba moni émission ba komi ko benga na pesi bongo merci na Gladys Mokeko la ya Daddy Soso l'immortel Gladys Mokeko la merci vraiment na yo Renate Kapaya de Paris Renate Kapaya Sandra Yaba Vedi Oya Belgique quoi Renate Kapaya Sandra Yaba Oya Belgique na pesi bino merci na pesi bongo merci na Lorette Compressor Matika Somope na pesi merci pour ton place moko na pesi bongo merci na Yvette Mondiri na pesi bino vraiment merci Baebanga Balezakati na moni bongo Noëlla Itamba la norvégienne il y a les padres Noëlla Itamba la norvégienne il y a le padre donc bato sate bango banani donc Noëlla ya batu il y a les padres na pesi yombote. Sans plus tarder na mbeli bino bongo cuisse de poulet. Toko beta masolo na ye, toko sola pe masolo ya kala. Toko beta pe masolo ya lelo album est comme na niveau nini. À quand la sortie album toko sola bongo na cuisse de poulet. Ndeko na nga Mike biso vraiment entrée à cuisse de poulet. Wazo kota bongo na plateau na biso ya Congo Elengi. Bonne santé, cuisse de poulet. Santé, ta corse. Voilà, la des joueurs jurés. De la canon. Merci, Zoa Place, pardon. Ok, merci na cuisse de poulet de Torosola. Vraiment, vraiment, mingi na journée à l'élo. Tozunga mwanda mbuna sima. Avant to kota masolo ya l'élo, ya cuisse de poulet tant que chanteuse. Pourquoi cuisse de poulet à l'ongwa maison mère? Nalungwa nanga, nanenga fote, nalungwa nanga. Nanenga fote, nalungwa nanga, donc on sa chemin nanga, on sa carrière américaine nanga, on sa carrière solo nanga, donc voilà. Olongwa parce que mona ke bana mike ba koma trop obité. Olongwa parce que mona ke bana mike ba koma trop na orchestre long obi bino botika le temps que ba do tika li mukolo yango obité tika na longona tika na bana mike ba bina. Non, ils appellent volonté. Parce que belé tozana belé bazana ba mikonanga belé bazana ba bina ba mikonanga et belé pe ba petite sœur nanga so qui na quartier latin au coup ta danseuse nyonso bazana ba mikolo comprendre ben mami Tazoma ben chouchou ben Nancy bazamo belé ben Mina je comprendre là msuma Patricia Patek ende inda rosa de molanga cuisse de poulet et ça te qui pour na coli non voilà moi na mukie mais là quand même on est le banque saboni et à combo cuisse de poulet et là les msunzoto na nango et les msuko bina nanga vous comprendre ba mon na pendant que nous avons bina pe liboso nanga le quoi abanda bina liboso nanga mais la petite sœur nanga vous comprendre donc il va te que na longo pour non et belé bazana ba mikolo nanga et va ka ke ba ka na complexe mo ba cuisse de poulet et va te que na longo pour la bala mikete ou mikolo te da ke tant ma o et ça mi o batne so ba e cuisse de poulet longo là to beta masolo on te pour to fula ba innocent comprendre manenga faute tokutanga komba batute tolo totanga komba nyango bola mo pour la rater donc batu ba yebi pourquoi que c'est pour la longwa et na mona ke na revanda boyete fo na koma koyemba na sala ndenge ba ivoirien ba sala ande ba camerounais ba sala donc voilà c'est un peu ça toko ba muto apesa couche de poulet goût ya kobina o sala que couche de poulet c'est pelalo akoma pe danseuse
Baza mo ebele, bête sauvage, soise, Monica et surtout maman Billy est belle et maman Chalamona parce que pas danseuse, donc voilà. Bazaki ba danseuse tout monde qui okendaki amoureux quartier latin mais apparemment c'est comme si kuno koka kité bachaki au moins trop kaka. Voilà ouais. Na quartier latin. Ezala ouais. Quartier latin a confié l'homme des ska cuisse de poulet à Bina. Tout le monde a eu Bina na générique moko bolata ba na rose na ba pantola pembe. Il y a les vieux quadres. Tiens mal à l'aise. Pour tout le monde oumele to koka ko Bina na quartier latin par rapport à cuisse de poulet biso to yeba ke bana ko Bina makasi na wenge musique à maison mais. Non ma chérie toi la kin. Yo la toi la kin. Toko sarate. To beta ma so lo tete yo mo yebi. O tu ninga question mais yo mo yebi. Non yebi ke mtoro le kanga vate. Na ninga fote. Dans cette petite nana babimi ebele ba master mais nandima ba benga nga moni sala mo respect mo bona valeur mo ba bangao ça va bien au moins o ane mko na nga banga bien ya ça va bien il a sa capacité mon tout na niveau mon tout on veut comprendre donc quartier latin mon tout jamais azala likolo na nga pena azala likolo mon tout mais nazara quiz de poulet contrat avec Kofolo Milé il y a 3 ans na kata contrat na une année et demie parce que ma qui ko sala mandé to solo na contraté na FCI vie to résilier contrat vous comprenez donc on s'est décidé que na longwa donc ngande kutu ngenda na nyongwa vie mais tellement on vie mon bon boss ntombongo ko landela ngata pour souvent pour na balaka mikilo ko ba $6,000 donc voilà on a kina contrat pa Kofolo Milé $6,000 contrat 3 ans. Dans le code of masse, là, 6 000 na mecha, na mesa, 6 000 pardon, 6 000 balles na mesa que cuisse de poulet, il y a qu'un quartier latino. Ouais, cash. Ngala, moninga. Yo mona mboko fo bo pesa abso moi valeur mo bo pona na po ya musala moto sala. Faut ba valoriser ngo. Omoni vie wana aibi valeur ya muntu. Aibi valeur ya boy mungamba. Aibi valeur à mon tout donc aibi que oisa cop na yo ça lolo dans la vie donc oisa cop mo beko bon solo pédo et on mona à foutre à chaque fin du mois jamais soit foutu au monde à l'action na TV et va faire c'était donc hier foutre à malaman cote to kana bien té mais c'est que to résilier contrat parce que mam do kana contrat avec sous bon côté donc dans saison on a tout au monde donc quand moi je sors cuisse de poulet mon to manasi malanga do il faut dans ma case parce que moi je suis la lionne la reine de la forêt c'est moi cuisse de poulet hein autrement dit le véritable Lionel Messi. On veut comprendre. Ngaye umtabang sa ngazate ma chérie. Ndamba sala nga grâce de l'eau mo bona banga mtuté na chuma mtuté nde balobara dans na complexe mtuté. Ngana bina na ba sœur na bibisa na banga été. On comprend na bini pe na bibisa na frappé pekiningo. Cuisse de poulet Paris na ligne d'énergie. On se comprendre. Il y en a ça parce que bobanga ngate sko nga na matin na podium na ko na longwa Valence na longwa cuisse de poulet na ko maelo msusu. Le R au sécaté blague et vaté. De blague n'a c'est. Au moins, il babilo rabongo. Jamais. Un peu de la bini liboso, tout babine na stimulant, faut baler là. Pour nga baro c'est un alem sous 10 bis. Ce que yo tango ya. Na ba bis non mauvais. Au moins, que bando zong sangara. Mikolo non cho leke mission non cho leke la fait na fabricave na concert na beta ki na fikine et tu donnes avec la image bientôt on va le lancer en haut. Mais qui n'avait pas Gaël Owano, donc producteur à Bajan na Gabon, Gaël Owano bambo trop scolaire. Il y a un spaghetti, vient un mec à l'usala. Donc voilà, m'to ça la bitoto za la producteur n'a pas Gaël Owano donc les bourgeois gentils, l'homme qui connaît pas la fin du mois, Gaël Owano, to kinda n'endou la fabrique na fikine. To komi boye ya famoninga po yebi karat na bina et là normal et kaka bongo na la taille robe ya mukuse pena jaune donc moi ko na bina vati na boxer ya pembe ko plein wana dans la fiki ya craqué femme gaz l'homme et mado on veut comprendre parce que ba danser ba ndeda ko bina derrière moi ba sala ki fallait ba danser ba bina après ba yo tchanga na suka yo siko sentiment les ki bimi singa mtaliboso petit nanga merveille on va petit nanga ba frapper na minute on a kin petit nanga merveille on veut comprendre
na bina tapi de 10 fois ya bis donc yo muto ya na simalanga yeba ko rouper ce qu'on orchestre ça faut regarder na niveau ba danseuse mutaleki petit merveille no bina zati on a ba petit quiz de poulet on a ba alignement mutaleki no bina ate so ba sangse ba danseuse orchestre pe ya ba lelo ba tout ici ba on peut là musu pas bina pe la première deuxième troisième vous comprendre mais na beta plus de 10 bis. Donc, on a na sima yote, on a na sima yote, de baboy, on a obligé quand on bile binati ba yo kata pour couvrir ngo abimisi film fio abina ya mado ya munene wala, tanga abimisi fio nga balu ke pesi sima boy bika yo bika fikinde zala batu baleli nde na yo pema. Donc c'est bon de na pema te. Donc alors tant nga la bina yon balile tout babin sanga na suka. Bobin apo abimisi sko la reine de la forêt. Donc nga na ro chuma dansiste bangonde fo ba chuma nga. Bangonde fo batuma yo mais cuisse de poulet na quartier latino ba kokokate okima ba mamita zuma po bazaki wana ba doyen hôtel obité à place na ngate vedi na bendana mais kokope ko kendo orchestre mususu ba orchestre c'est belé pourquoi cuisse de poulet ponika ko sa carrière solo na e pour moni ba chanteuse ba bimi belé ou comment jamais na bien coaché papa venanga. Donc jamais na okende ka inaperçu donc il faut na zana régner parce que ndamba bi batunyo samisa mabe to ba monde bon na poisa obeti bo simbi to kebo pona ki motema mabeleki bo pesa biso pe chance oso comprendre pour ba race boyelo kwanga yumu yebi to la kina yo yebi ke kuiste pour la mystique oso comprendre ma chérie ça ignorance yo mo yebi ke fille à la mystique, petite sœur master ou copine de go à la mystique. On veut comprendre dans ton bête n'a jamais na roba ngamuto. Na préfère na monnaie que tant na tiki na roba na boyete na chola, il faut dans sa carrière nga bat banda coaching nga papa nga tout ça lutanga de l'immigration canadienne oncle Boa na kacha ba Canada. Boka moite babi mikolo yo grâce mbinzi la sexy. Ah, mutuna yite au samba bongo. Vous comprenez? Et dans ma camp, kobanga ate. Lelo zaki na chaîne mamboit, mais lelo za pas la sexy. L'homme sou yope o yo triqué bisope. Côté on a babi cuisse de poulet bomba pour na timbi déjà do babi côté on a bomba cuisse de poulet idole na on ba chanteuse. Idole na ba chanteuse ko muto bi ke o nde na sepeli na ke banzela o yakenda. To bomba te côté na babi tokoloba te o le papa chéri bi a connaît pas à demander donc tokoloba te cuisse de poulet o repe ko papa chéri question ma fana tout nango o repe ko papa chéri o tali pe ba obitan pour avoir besoin que o kende pas leader mo ya munene o ke papa chéri pe ko beta na qu'est-ce que papa chéri pourquoi prendre papa chéri au lieu au sa la carrière solo na yo moko o risquer ko sa carrière solo papa chéri binadam l'homme qui a mis l'eau dans le coco a connaît pas demander bana fanya erreur moi ya grave donc jamais voilà c'est wera donc on a pi papa langa donc na boya qui sont choqué wera na kende écouter moi pour na bi ngo simba donc yomo yebi kendo kende pas confier au choqué wera yomo consciemment yebi bien sûr na mona wera na mona karma pas na mona wera bien sûr na yebi kena choqué ya mo temps na zonga facilement cœur ouvert mututo ya mbanga parce que ba yebi ba bien fait nanga malgré les rêves ratés ba yebi on peut dire ka kimote mama be ba mona ke mona uchi poto ai deuxième poto troisième poto de gawe ressemble lupango en plus ba prêtre na so ba cheka misu awa donc de na yaki na yo yebit moto ya de gata ka igobi kende au moins on a cédé cuiste pour les ensemble ba documentaire bloqué belé doit foulanga na mtema moko ba mtema bando ki ba comprendre ki déjà lobi na ngande ezala yo balinga ba sala le lopé ba bimana mpoisa to beta na bango parce que nga na okende Canada et pas point d'interrogation na nenga GV na nga Raoul ton prêtre les cas dit qui noani ba ki sara pe savane moiti vieux médard qui noani Fonalia. On va papa langa. Mais nous expliquons que Dadi ça prêtre. Hein? Patrick Kapalai na Bangola Junior Kapalai.
Voilà. Cuisse de poulet, qui n'est pas papa chéri pour qui est la famille à Hugues de la Forêt, c'est leur réponse. Nayo, tous on a bon la question, n'a pas ça cuisse de poulet goût, il y a royemba, cause la chanteuse obi, n'a pas aucun banzela, il y a sœur wana, banzela, il y a mère wana. Maman Billy est belle, maman Chalamwana, bon Koros nous dit le cœur, la reine des stars, mais j'ai 30. 4 personnes, bam sous terre. Barbara Kana, la sexy. Donc 5 personnes, bam sous wana, bah inspire coréen. Oh, mais la vie est, ne sert dans Barbara Kana, abîmé la peine, ah, mon cœur, bah tout bah y est bien, bah marom, elle a bien formé pour y est, mouta salier les lois à faire, ah oui lolongomba, bah yon toi ça me noka ennemi solo, on se comprend. Barbara Kana m'a qui danseuse ya oui lolongomba. Bah tu me souviens bien de mon petit. Avec qui danseuse a comme chanteuse de Simbi. Au monde, ce que tu as beau ndeni, ce que yo ye no rale, lo le am so dans le bad mobo ya mndele ya prêtre ya jika, a fino a do tindi ko ka on to bika o ya lembi pusa kai. Wana obakeli nanga zaka na mobala mundele. Ko si cité. Po yo binandi mana onni moninga. Batu yolo bafuna ndima le msunga la leki ba est-ce que yebi nanenga faute ma chérie on retourne pele msu oyebi oye nani te oui on se comprend différence c'est ça bon et donc ça la bango bien ba courage toko boya baninga te donc courage ba continuer simba malgré simba te ba forcer kaka pour ba la mbongo to yebi simba mais musale tambola la mbongo mais faut yeba pe so yebi te ne ma trop ngala imbalanga mabe na imbalanga bien pour non tu ko imbalanga lo kwa sindi le ki atena force non pour midi le loko oko yemba tina li for boy simbalanga ti mikolo ba dekale ba kangi biso to le ka ngala ba emi la de ngala ba Davido na kena kuna na kena papa yorobo dans kena papa ladi dans kena kuna na bona simba bino papa Serge Benoît na kena kuna vandi ona ce que ba mona la folle mon boy la reine de la forêt so ba bi la folle teswinde ndeni et la folle par rapport il y a les danses manga ande na zalaka donc voilà mais moi si peine libal en plus moi c'est à mon tout voilà. Question oyo nazo de diango bongo na Patrick triphasé veut dire Patrick 3 phases triphasé veut dire pour courir za la makasi il faut Patrick triphasé za la 3 phases Dodi Mukamba ainsi qu'à toi Chris le mystérieux veut dire aza mystérieux et aza vraiment mystérieux merci à toi ndongo bamba na relation ko pas cité hein mais femme nga tongo mona ba star américain bina ba talon milai abina ba ya mona ba spectacle to zanga ba te belé moninga na rare moni biloko wana donc c'est pas donné par tout le monde c'est ça que je dis à chaque fois ne faites pas ça chez vous les conséquences sont réelles système catch américain si toi la bongo nga so bina nga tango sisi faut pas finir mais moto to bina na yo mais tango vonga pa me faut finir pena mais moto imo kutuna bina ine poani donc wale msala o ku konte c'est mta ko yone na ko ya ga yeba ke tanga ozonga ta bomba o ka nga bete ta bandikoni mais na me fana déjà moni nga pela na j'ai voulu Babi, j'ai voulu pour battre Moussoubola, ta bébé Lily. Donc, merci à toi, Cuisse de poulet. Tous autant extrait. Pour ça, bon plaisir. À ma maman chérie, j'ai tout loué de Paris. J'ai tout loué de Paris. Le vedi, alors quoi, dessiner. J'ai tout loué de Paris. Na pession mbote. Moi, extrait, moi, ça, bon plaisir. Na maman chérie, j'ai tout loué. Et vedi, il y a 4 centimes, quoi. Moi, extrait, moi, ça, a plaisir. Pas de danse, moi, ça, a plaisir. Te ça biso mo pambo te biso di cuisse de poulet danse mais tant on ça ba nzembo bina pete couper de calo bina te ndo yeve di linga la bina boko maso na bini na yo na grâce bozi générique à grâce bo bini c'est on tandis que na liete na kanda na bena porter misa
Non, portez-nous plainte. Grâce à Mokonda G, Mokonda G, donc ndenge lobi bongo grâce Mbizi la sexy ayoki po yende leader ayoki déjà moi extrêmement pour ça bon plaisir à ma maman chérie j'ai tout loué de Paris extrêmement ka po bagbe ba ke couche de poula si la tazali. Voilà. Et coquille. Merci vraiment na yo quiz de poulet. Est-ce que ça li bon plaisir na mon vieux J Senting ya sort na biso Kija. Merci à toi mon vieux J Senting donc J Senting pardon. Merci vraiment na yo Bado Martin c'est le fond du golf. Mamadou Aricho Big Boss ya Bibi Chamala. Tokota bongo na masolo ya Sika. Quiz de poulet chanteuse. Album eza bongo na combien de titres et titre album na biso kombo nango nini? Toi na Nyango. Nyango bola mais pour la rater donc coup de poing. Nyango coup de poing. On a 3 titres. Déjà on a fait un 11e mois tout l'ensemble. Pour parce que bien on a décembre. Donc avec un Dombolino leader, la bouche autorisée. Donc peut-être nous quiz de poulet yo. Bochara maboko et fimba. Boy ba ke musa na sali, boza de cité na sepeli sibino plus que oyo bomona parce que wana na ça n'est pas mutu sko ana becha mo shenga moko boka motene bilo bomona so moni mama pende monani so moni ma j'ai voulu monani boka moté il va rapport bosser J'ai voulu ndeni quiz de poulet to comment t'expliquer biso to j'ai voulu ndeni j'ai voulu Alexis du bon bala mais dis bana poto botimbi ponga na timbi déjà merci vraiment. Donc décembre tout le bel trop sur Nyango bola me pour la rater il y a un moni un animateur dans le plus suspect il y a un Abidjan à travailler na ba yo bon mais azana kin azaranga donc tout arani zamba donc voilà on t'a beaucoup équipe playé tout travailler ngana et donc voilà to ka bon animateur na biso boni papa bon bien comme on a un chapitre na rasina adana nazala dana kini na beta pena e pa ya vina nga scram esikaza kuna pesi ba mbota ya to nazala déjà na beta yes weekend na beta pe nzoto na nzoto mais na ina Abidjan siko na e ba nini pour tout travailler le romona couche de poulet ba jar na mo do ba jar mo bo obolinga mingi ya ba côté kuna tu na mo pe bo eto mekanga na mpe ngana e pour esala moi bien pour ye nga za waza petite sœur na nga pena donc na ndenge pe ya famille na ndenge pe ya famille mais na ndenge siko ya boulot donc na ko bengi ndire aza présidente na ngai mais bino mo boyebi bon naza animateur mo bo o pe naza reconnu awa na Congo na ndenge pe ka ya je ba ma sebele ba yebi ngai yango pe to sa boulot donc na lingi mingi na Congo awa to mema pe mo animation na biso pe na ba genre mo bo esusu po ba vena biso da ba bil ba sala da ya danger ba vena to koma ndeko nanga tona biso sela biso eloko moko bo bato bazonga vraiment bazwa su image na eloko sa na kati ya nzoto na nzoto pesa bongo plaisir na bao bazolanda biso pesa bongo plaisir na Aimé Bidoshi et ça bongo plaisir na Feli l'étudiant babi na kati ya groupe wana et ça bongo plaisir na Star Rosa na pesi bino merci maman na biso Loris c'est la Congolia Alec Django Mokonja Chicago Alec Django de Chicago donc merci vraiment na yo c'est biso lo mosa nzoto na nzoto ale yuma na yanke baswani yuma fingi yanke maboko vimba lokola maître cede maître zongiseliye kama lekole na mokongo lelele na mokongo kama lekole na mokongo lelele na mokongo wana kasi wana déjà yango na beta na nzoto so talisiko na yes weekend na beta ale bayaya ale mwana mama simba kama boko na mabele bon siko na nyango siko de on osaka na biso na nyango na suko osaka na biso na nyango ele oni sala que yo longwa passer le kuna jeza kite te bon omoni
talanga na bien mais au moins des abo sur na visibilité mo besoin étoile mo bonne longi okoza la boye studio pa yo beti mais et mon clip ndeka ba chaoti bon on doit comprendre de ce nini bon à éviter taba musicien ba tout MC ba rapper na moi ma beza la na ko lo ba pe ngasi ko na ndeko mona mabendi yango wana bo beti bo sali nini voyage okende na yo ozano na première position mais moi visibilité pe na TV ba ba mona ke o même utabete ke loko na payer yoti bon loko pena isala pena ke na fanda na pe na parler ndi na go zwa mo ba contact musupe senge kete na boka mo ba côté wana donc on préfère zonga na travailler pembeni ya cuisse de poulet bon surtout travailler ne boy isa déjà que tina e boy isa mama boulot faut boulot ça boulot soki olingi musala ba bengi yo côté mo boy na ko linga te ke na betela ra côté kuna poso na beta côté kuna mingi okoya no pe kini boy po beti pe boy pe un mo boy o sala pe lo rendre ke osa susu reconnu te msuna Congo yangwana linga na zonga su boy na beta suna quiz po na cha su moi visibilité na TV na Congo pe ba sentir que ya on a pe malgré tout son déni mais azali pe na ebité o nzambe swa bonkse biso ndena sima on nzamba bonkse biso na sima na trois titres nous faisons na album ya cuisse de poulet donc yo mtoboki na tous les 3 titres normalement jangai yo moko le seul animateur ngamo le seul animateur do travailler na pende na we chanteur animateur donc na pe dans na catégorie o nyonso o sengi mission za nango nanango naza danseur naza chanteur naza animateur donc naza na boule moko boye o même yemo quiz je to kutana na msus na pesa mo idée mo bo antimate mais antimaki boye pe azana moi aza guerrier eloko pa bande ko luka yangwana na yaki nango yango sali ke to kangama bato ba soutenir ba bossa na pété azana chapitre donc yango. Merci vraiment le chapitre de Rozongela yo cuisse de poulet banani ba edo na bato ba betelo ba kita ozuma bato ba orchestre comme tout ozuka bato ba travailler na bona ba studio banani ba edo parce que musala za makasi car yo orchestre il y a 2 personnes ou ozana ba danseuse ozana ba musicien tout ozana orchestre mo complet na c'est que oui na pas le moni bana toi complet de toi na ba lutu toi na mbeli toi na ba kopo toi na ba sani toi na ba kanya toi na tout dernier feva et surtout venant le fombo où tu travailles donc le fombo il est trop je remercie aussi Fali Poupa 3 fois Hafel nous avons fourni de la pote en tout cas ma coup de chapeau et j'ai bien bien papa chéri donc voilà et surtout les Karmapa et mon producteur chéri Chalele Djikan Chalele Mava mon inga est Pigemenga Paris London Pigemenga Christian Mava donc babi Chalele Djikan en Kachabakin na Pigemenga déjà donc qui ne va yinda na fait pel kama kasi parce que ba venanga ba ene resomba batonga donc ba coup de chapeau na bato ba sa mamba boy donc bien makasi donc Chalele Djikan leader na biso et Pigemenga Paris London baza déjà a toujours régné na bango don na nguta osakalante donc na nga foté boka moité bato ba denga baza trop mais question mo linga sous cuisse de poulet tant que bato bazo la ba producteur mais cuisse de poulet zu producteur facilement bato belé bazo la ba producteur bazaté mais cuisse de poulet zu producteur facilement et ça la mine de rien nous comprendre peut j'ai honté c'est par la grâce des Jéhovah juré tu vois nga maman tout nzamba sala la grâce non moi si na moi c'était le quoi dans moi na se laisser faire mon tutoria na ba mauvais manae oh non produit non ça ba coquine télé msaika pas moi j'ai voulu et bongo abendana donc vous comprendre donc on a peut-être donc tout est ça tout ça pendant va bien coacher donc bien coacher venanga tête ndai maboko banki tête ndai maboko banki le pétrole les ba tumbo kanga minoko boza babylone bino sa mike bokanga boboa kaso na kala munini donc tête ndai maboko banki Adolphe Mute bachila muina donc voilà cuisse de poulet ok autant ikombo ya Fali muto afungoli banzela ya poto mais bato musu babi muto afungoli banzela poto te bande ko beta ba concert place moko mike donc na poto ya fungoli poto te poto na ne fungomi te ba concert ezo beta mate c'est la cuisse de poulet ko bani na place wana
wana ba mita mabe faut tout expliquer on mela wana funa bongama obi ke ba mita mabe est-ce que yebi pour comment ba ro dans la boula boy abeta place muki abeta place munene ma ana donc o ba venanga o le président wa ze quoi donc babi ki abeta place ba combattant ba comaraté donc abeti na Paris te abeta place ba combattant ba comaraté selon bango. Bon là je ne sais pas et beaucoup de chapeau na fali pour papa o fallait l'équipe niveau donc on ba lobité ba venanga ba combattant donc voilà bon ba intouchable donc ngako no sabe mission ngo tanga ba komo la monter pour ngai vi na ngena na poto donc na holinga ko problème na monter donc voilà ba fait nga kande bo sala bon wa na bango ya selon yo zo appuyer ba sala bon ka bon kako tsaka la monter na mpuku ya pardon s'il te plaît to so la biso to so la trop nyango ba fait nga ba combattre ba groupe biso monter kaboda mais bon le bisaka singa bo biso un peu dans odaya mais no comprendre j'étais que biso to dai o futu mo iso ke kuisa kufio beta ke massage yo e bikara do photo chana se donc tout ka kambo kongo ke kali bosto e simba rapo e simba ata biso to kucha onte ata bana biso ba kucha onte bana biso bele msu bo sepe la kala msu de ndambalo ba ke salama da wana mam na bango fali pupa 3 fois hafele poto kan États-Unis niveauté mun ba lile rebele ba banga comme aux États-Unis, yo que misenya fala akimi aux États-Unis. Alati, on veut comprendre. Non, non, mais aux États-Unis. OK, maman tout dans la période pour ça que États-Unis, là me suppose moi comme ça. Bon, ce qu'on fallait l'on va me faire Paris, États-Unis, mais surtout ba bête que bon États-Unis ba beli na niveau Paris tout la musia za. Ba surtout que fallait que États-Unis va simbi mutu. Oh, président qui dit on veut comprendre, faut que qui maintenant aux États-Unis, mais bah tout va qu'en États-Unis bazongi donc moi mi bal les coups de chapeau. Merci na fali pour pas tout boya té, tout boya mutu. Alors on là, ba famille alors on li orchestre mobimba Paris, États-Unis. Pour dans mi temps ma bête pardon, bon on est allé par langue baté tout ça gentil ko pardon. On les angli panangu baté cuisse de poulet ba jeune qui bimi tellement et belé et ba danseuse ba binipe et belé na ba jeune ko na nyonso jeune qui au cuisse de poulet monique yangonde et beti jeune ka moko na sengi na dote moko ka au cuisse de poulet sentir que ba façon ya linga ko bina jeune qui ni beti o ye pa ko bina na ba façon na ye bon ba façon nga bina ra wenyi musique maison mère pour façon nga moi je suis dans le quartier là terre on a drum na biso to kokana te biso to pum 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 bon ce que ba pum pum pour ça mon c'est bon de la machine papa la merveille na stylo on veut comprendre da biso to bon là tout ce pays là dans ce pays là dans il y a un marché daté l'homme à Yamado on t'a gagné terrain c'est l'homme à Yamado mais on a ba nangza oui musique maison mère. On veut comprendre, voilà, BCBG, Bissobana Wenge. Donc, on comprend que les poules habitent, générique et bêtis selon la façon de se faire robin, les abongo, un catafumba ou bien, générique et musique à maison, mais allez-y comprendre. Donc, n'a pas danseuse au babini. Yamado, catafumba, respect, na yalobi. Mais yo bi qui va façon de robina. Yalobi. Mon façon de ngobina et là où une musique à maison mère mais générique oh est bête cartonné tout beau c'est Yamado donc c'est un cuisse de poulet générique oh bah façon de ngobina ça maison mère mais générique est bête c'est un cuisse de poulet ça bongo Yamado point d'interrogation na kolobate dit na kangi na kolobate to so la bongo masolo ya ba danseuse o ba bini na album tu ko bima to boni bongo libre parcours ya fali pupa Yamado ya fabrication katafumbo ya Hugues de la Forêt to moni bongo 4 minutes ya ferego là ba jengi mebele hein ka bosé boulembe zarala ha ba jengi ko nyonso danseuse ni o monique a bini ko le ka ba ninga tout ba bini na album tu bima aye bani déjà ba mi balé petit nanga Charlie Liboke y avait nanga kabosé petit nanga Charlie Liboke et petit nanga merveille en lobezati pobilo a beti ba bito da to beti ngo dana 5h mais petit ayi o mulu yo fo la ramaele fo la beka mtumo bo fo yeba ayebeli on a bana to travailler na bango to kana bango donc a beti kindingo dans un coup une flamme
biso toya tobeta tozela te bafulanga 2 fois to 3 fois te bamekana oyo lokwa esimbi te lere moto mpesa chance te une fois pas esimbi ezomona mais avec abini bien na regretté parce que Nancy la perle chef na ba fait va avec la suspension Nicolo va bien à connaît pas demandé petit nanga Nancy la perle à connaît pas demandé donc voilà on t'a cartonné petit la merveille pour na cartonné la babinité oui quand tu te babinité l'orchestre c'est nanga moro ba danseuse basé belle babina ma casse mais le comprendre monde oh donc toi à mon unité donc ba Messi ba Sarah ba Mamel bango tout ba binité hein omoni to sala te kaka lokwa to ba master on ba master nga ba petit nga to la to la muka to liaka on veut comprendre c'est moni biso na wengi daki tomba che musamba lele omona na sala ba ene ba malewa to sara na ce que bo biliger d'ensemble kaka mais mutu moko pena ye na das mobwe donc azati on va comprendre ça dans le bela pour ça il y a mado mon moi na merveille moi le mon salaire j'ai voulu vous comprendre parce que yo salini bobini ka j'ai d'ensemble qui toque quoi coré qui toque mais na mort me frappé avec moi là na BCBG babi misi to monika batamine basu bana mike ba bombi bango vous monde ce que mutu auto et le côté ko constater pas président faire dans ce gouttes années sous tenga ne éviter que soit à la badante dans des basera na balongwa na bangwa Judith na copine na msana bana sasa bazati nanenga mabi fali pe dans ces années hein te amoni tindona fala mbeke na baluya lunyosa ba masala ba ya Paris non les locaux vient na fali pour pas 3 fois hasele da promettait masala nga tikali ya na biso Nicaragua le roi cheftain a même poto donc merci fali pour pas on se comprend mais babinité babini bien à Corée mais go bina ndenge oyo yebi ke moi no yim ta exhiber koleka batutu babinité na mako babinité Puis de est-ce que Moussala est facile Moussala qui danseuse un jour peut se roboti moi on souhaiter à la danseuse ou bien ils ont Moussala robo ko souhaiter pardon que moi na yo sala non ngai nabi kinzamba c'est la grâce mo boy faut dans l'alliance tant na bando bota donc mon bel nanga ndimto ba décider papa balanga donc ngala na parole te moi n'a pas que ça choix vie na pour mutu ça choix vie na moi n'a pas que danseuse bon choix moi na yo quoi priango bon nabi bon comment dirais-je ils a choix na mais non nga c'est lango ate non nga fait lango ate na mboka ndele na mboka papa ate po dans la mon valeur tu vois parce que awa bazwa bisoka o yebi alors c'est pas ça non ngate est arrivé pas moi dans les msuyo zani malinité azane na sagesse OK ne ka bongo bilinga et tout avec ça moi na pas ça na mona parce que la réalité c'est belé parce que tant dans le podium là surtout donc ngaso na temi na podium na lati bilamba na lata mona mututu aka na posa ni et jibon bala c'est que ça on encore non au même comme fofu et d'un côté et d'un ndenge teni oyo la télé nous sommes aussi supportants beaucoup de gens qui l'ont fait nous sommes tellement bien encore on va pas pas ngati omoninga omona na basa poto pendant non je l'aime pas tellement ko sumba na nganda trop jamais na sumba moi la mort écoute donc on dit maté nga jamais na sumba na ce comment est-ce que l'on se peut la ngamoko donc parce que na mal répété t'es mal vité donc na ka baby ngam tali boma batumsulo afimaka batumsulo ba boy aramo batumsulo benga lesbienne mais je n'ai jamais fait ça parce que na banga nzambe puis des poulas sambi la rappel toi ba nzambe ngana yo c'est l'autre vendre da paragraphe et je vais gérer donc jamais na sumbala nganda peut jamais na sumbala nganda to benga bomba asumala nganda to loba te me ngala loba la part nga déjà coco to loba tant de to loba te donc to loba te a connaît pas demander au banga papa chéri cuisse de poulet pesa biso ba avantage pe ba désavantage pardon ya musala ou ya ki danseuse ba avantage pe na ba désavantage ba avantage non ezaka akio zaki non inaperçu
ozalaki na elo hotel ya mosusu nzambe asali grâce na lider na okutana eka ya moto ya malamu akokomisa mpe motu na miso ya bato bando omona eloko te bakomomona eloko okoma okutana mpe na baministre bakonzi bato ya mbongo asorte na sorte bamisika mosusu aviole mosuku toyebi te omati avi okie mpe poto famille neti elo te okomi mpe osomba mapango otongo okomi mpe femme d'affaires donc voilà okomi na boobota nobanga ata dibala na poto mpo zonokoya mokanda ozomona eyada ya baavantage donc eza bien mpona vie ya motu so yo moko omemi yango na lolenge olingeli mais so omemi yango mpe na ndenge oyo wana sikoyo badesavantage so omemi yango na ndenge oyo toyebeli olie mpe pawe motu to olia pawe mais fo tolia yango na ndenge bien fo totambola na kobanga nzambe totambola na kobanga mokili parce que mokili etondi na makambo yo omona kaka na bina na bima na prêtre osalanga nde mosusu na butu alalaka te biso toolala yamoni nga na banga te je sais qu'un jour ça ira avec mon chauffage géré donc eza na mabebele to mobali nyonso ataka na posa abise non mobali nyonso et surtout mibali oyo baoza bato na ba whatsapp nga nanga na facebook te omoi bato to basala facebook nanga miyibi nga nanga na facebook te moto tofungisela nga facebook nanga mikolo nde jo nanga bomona na facebook nanga le mosusu batie mona garçon mo bamonisaka na elongi te abombaka elongi vous comprenez Facebook nanga fo beta au lieu de cuisse de poulet babeti mo cuisse poulet bato mosusu batie cuisse de poulet 27 ans na Facebook nanga basalinga Facebook photo nanga batie âge 27 ans bakomo olie bambongo bakomba bato donc nga kutu nataka na Facebook te nalinga kutu on te donc moni bademande ami ebele bato batindaka na ngai te bosolalanga te sikozomona exa ozanga barelation ba whatsapp mobali mo bazuka nimero na bemission na bino bosala nga na mpe wana nimero nanga na émission te loba napesa na ebandelo lelo napesa bayonde bayanga te kopropele fo olingo oidentifie moto tuna oza na po becro so active ka bamega na ye abandi kokoma ebele na timba tro vedinga kristeka bia donc so bozwa numéro eza na se mpona koescroquer nga vredi vraiment na timba tro bomalère vraiment wenza ko bomalère cuisse de poulet ilo ni ya malamu cuisse de poulet ba souvenir ya malamu au cuisse de poulet zona wenge musique à maison na quartier latin et puis ba souvenir ya mabe aux zona ba orchestre mi balé wana to banda na maison mère ba souvenir ya mabe to banda ya malamu ya maison mère na ya mabe ya maison mère ya malamu ya quartier latin na mabe ya quartier latin on bien bon nyonso on bien tout le bâti parce que l'habitude habité et parents basina bon na bana bon tala biso donc nzamba osela ata na ba président na baninga ba collègue na ba voyage bosala ba souvenir kama bosa ba orchestre mi balé wana na malamu zona ba orchestre mi balé donc voilà mon côté na ko bongi parce que ba kika bobe le ko lobi na ba collègue na copine entourage ka wenge musique à maison mais non entourage à quartier latino nga non na la copine nanga vero non mela tout jinanga comprendre copine nanga lem sou ba quiz nanga na la copine te na kutana ba surtout pour na ba copine ba danseuse donc jamais na ko na copine danse tout ba master donc on a to beto liara to mela mais que obobe non moni bato babanga yo lem sou ba na pouvoir osala ngelo ko na ti bébé lem sou me ko sale bo et sous que babanga mais si c'était pas ça on va aller sou benga de pour l'hôpital mbasu de pour lem sou ta bo comprendre donc il m'a bé surtout pour na danseuse na linganga ngai ba danseuse donc m'habiter nduto za mabene mais abango eleki yo montika ba qualifier parce que ndi ba qualifier bito mais boy ba ko yakutana muntu lokwa ngo me ko siki ndingo ba souvenir ya mabene ya malamu na côté ba danseuse na ba leader be ba ganga na passeport na ngapa venture ne lo sala nga pass ya ngwana passeport na ngeza ba visa belé et surtout passeport mo na to sala na mbongo na ngamoko ntasala nga passeport na vena nga chai kazadi à Hollande le ka kofolomide passeport na ngena ba visa et belé et là on a visa Europe et quand on a visa ba Afrique mais na fenga pas mon ni production na senga passeport na lemba bon
totika na biso souvenir ka mabe yango wana na ndenge na kaka oyoki likambo overfier te mbala moko ou agir. Alors c'est pas ça. Mon esco le lobo pernanga. Et le losko ya malamu ya wenge musique maison mais ebele koleka na kokotanga te po lelo tsholo ngoli makolo na yo au démarrer voiture no yo lukanga comprendre c'est que oyebi valeur nanga et tant la patrona albi que créer quiz pour les hommes oyebi valeur nanga nandimi nanga te grâce à continuer de luka danser moi boy je ne pense pas limité le problème sous yo mo bité le fona luka ina nyoyo grâce à tout le sous telo dans ce soit top que luka nanga faute de so yo ebi da coaching ne beta maki donc on a m'a parlé kishinga ce que yo c'est pas donné par tout le monde là c'est par la grâce de Weranson donc voilà, rien à dire. Et bon, souvenir, il y a ma béné malamu, il y a quartier latino, bon, pour clore émission, tout ça, moi j'aime mon reposer la bon plaisir, parce que dans d'abisso, souvenir, il y a ma béné malamu, il y a quartier latin. Bon, souvenir malamu, parce que vient à valoriser, de un, premièrement, à valoriser, à l'accent à sens, il y a danseuse, na valeur, il y a danseuse qui est, dans moi, ça n'doumba tata mon tout. Il y a ma béza qui est, la liberté. Na linga libre dona moni mupepe kitoko nazala kuna pe yo bozaki na mon frère on va na mon frère te nga ba genre te nga va Cindy le cœur en coro la reine des stars nga ndaka munene Cindy na next nation ba salon cuisine ma mtuna kati avant via je l'ai parlé vous comprenez na Cindy alongwa tika nga wana yena next yo ndaka munene nga ndaka mama bota kofi mama mina ndaka munene on est à next. Mais next, next, bon, ça la next va bon, c'est la next. Vous comprenez? Le quoi d'après si cuisse de poulet valeur, tu cuisse de poulet, n'a pas mon signé, n'a pas mon qui. N'a la mère est dans la chambre belle. Ah ok, n'a la mère. Elle est dans la chambre belle. Donc, dans ce cas, moi, na maki, moi tout travail, là, dans la chambre. Moi, n'a pas fallu y revenir dans ce stade, na couloir, moi, beaucoup dans la chambre, non. Moi n'inga bongo ya like na mo vala yef ko longo pe wana ngana ko remplacer ce ko dans quoi na oya banda vanda donc c'est un peu ça bah genre salsa bana ba makila la ne maman ko salsa makila ni ba sola ko salsa makite t'es parti on a ma cuisse de poulet il faut le pas so flasher déjà non ba ça sabino ba examen à makila mais mon bien pour bailler mon batebe bakima peut pas vie le reste bakima ni et le bakima rane a belaka parce que l'examen na boule na boule j'ai voulu babi cette émission ezali pour to mi bongo na suka kusi de poulet ça ça va examen on a na boule ya j'ai voulu point d'interrogation na kolobate na la fiancée bientôt on va marier un peu de respect bon frère manga belle sœur manga donc moi respect va comprendre que y a musala to bi mabe to bi ke ça sera bino ba examen na boule ya j'ai voulu na rolobate Yoli Nathalie, c'était ma copine. À la prochaine, tu peux expliquer. Tu comprends? Parce que c'est qui va au talanga et tangi kuta lingala le babete dans Brigida tangi ya cuisse de poulet. Mais la mère puis je t'aime à la folie. Je mon Joe qui me regarde en Hollanda parce que bikaka. Je mon Joe, l'ami de Raoul Itono. L'ami de Raoul Itono dit qu'il non dans le bâtiment. Je salue encore mon vieux Djibol Mbala plus que bango, mais c'est le noir, mais c'est iPad plus que bango Djibol Mbala ya cuisse de poulet. Bah oui bientôt on comprendre trop le bâtiment. C'est bien aussi ça na yo yembela bi yo bois que la biso po yo kemingi na côté ba ivoirien yo bois que la biso po ko la biso ba pas de danse pour ça la bongo plaisir na ba nyos ba Congo elengi baba sepela bongo na Cristiano Kabia na pesi bino mbote bois tellement ebele maman chérie j'ai tout loué de Paris na pesi yo mbote Noëlla Itamba la norvégienne il y a les padres ba tout ça te bango ba nani ba roto ça Noëlla Itamba la norvégienne na pesi bongo mbote na Lorette compresseur ba son na body na moni bongo son de la yaba Sandra Yaba Gladys Mokekola ya Dadi Soso na moni bongo Edgar Nascimento
hors du commun. Na pesi yo mbote Edgar Nascimento, na pesi yo vraiment mbete belé potaka ezayo. Edgar Nascimento veut dire Mninga Christelle Kabeya, Sandra Yaba Renate Kapaya Yaba Renate pardon, Lorette Compressor veut dire bois tellement ebelé na ligne rabino, je vous adore. Na pesi binombo tebelé Patrick Trifazé veut dire 3 phases. Pour Christelle Zala complet, il faut 3 phases. Zala veut dire Moutou, Kati, Namakolo. Donc Patrick Trifazé, 3 phases. Na pesi yombote Trifazé, Patrick Trifazé veut dire Kana Kimbondo wana. Boutique 3 phases et pas Patrick Trifazé. Na pesi yombote, na pesi bongo mbote na Christ le mystérieux. Veut dire ya mystère. Veut dire mystérieux, pardon, il y a un mystérieux, Christ le mystérieux veut dire rien à dire, héros, dollar, nion sur Christ le mystérieux. On appelle si bon, merci dans mon vieux bas de Martha, c'est le fond du Golfe, babi, bon retour au pays, via Sanarata Mabélé, veut dire Mouta, Somba Belé, prêtre avant Bango Bazala, bas de Martha, c'est le fond du Golfe, dans mon Bongo. Alain Django, le roi de Chicago. Merci, Maman Loris, la Congolie, Yana Pesio, merci. Moi, tellement ébélé, Rabino Pobino, Bolina, Christophe Kabeya. Il y a bien à Londres, Paris, Belgique, Allemagne, Suisse, Yves d'or, beauté d'argent, formidable garçon bio. N'a précisé bien formidable garçon bio. Pour Yves d'or, formidable garçon bio, n'a pession beauté. Bois tellement ébélé bino bolingangay. N'a moni bongo ya biso moko muto ko sala ke biso ba Christelle Kabiato zala Mike Bazala. Mwami Rajabu Nzambe ya Nairobi. Mwami Rajabu Nzambe ya Nairobi. Bato sate bango banani di. Baroto sa pour Mwami Rajabu azali babi chicote toujours. Merci vraiment na yo Mwami Rajabu. Na pesi bongo merci na staff Mobimba. Ya Congo Dialogue, ya Congo Elengi, pardon. Na pesi bino merci pour comprendre nga dona mesana moi mukena mwanga mbwana. Na pesi bino merci bana de partout la famille nanga famille Kabeya na limité na dinga bino po bino bolinganga. Donc sans bino ndenga na zate merci vraiment la famille nanga na lela bino na kopesa bongo maloba. Quelques dédicaces hein ndeko na biso ya animateur apesa mo mbote na baye po babi mutu to azaka na baleza 4 na baleza côté donc le to pesa ka mbote na baleza 4 baleza côté lo mbote ete po bino na pesi mbote na Djibol Mbala de la part ya cuisse de poulet na pesi mbote Djibol Mbala na pesi vraiment mbote babi ba to baki lelo baza baleza 4 bino baleza côté na koloba te veut dire moi dédicace ouais na pesa na mbote na Venanga Djibol Mbala, petit no chapitre yo. Moi solé qui kitoko dans la pesi mbote susu na venanga na Paris, bienvenue Makanga. Wana pena mukonza ba kombata wana. Chancel Mbemba. Bon basé belé ba ope ba lingi ke to boire bon na mwelo kwango. Bon na sara effort na pesa maman numéro au lieu que boire ba. Numéro 089 526 67 46 089 526 67 46. Bon, sugi wana. Coupele lele kita nango nanseye e mata nango likolo mama e kamundele veut dire jeune ça la bien cuisse de pléton hier au boire cuisse de poulet au bine la biso parce que tu es ba danseuse et ça bon plaisir na ba on se bande biso de partout ngana linga rabino po bino boliganga ba bi Christ le mystérieux ma maman chérie j'ai tout lié Noëlla Itamba la norvégienne où il y a le padre veut dire et loko ça bino plaisir dodi mukambalogie Dodi na pesi yo mbote bana so balinga Christelle Kabeya bana veut dire bande quoi excusez moi pour na bi bana bande ko to na Christelle Kabeya maman bana ba sœur baleki ba balinga Christelle Kabeya ngalinga rabino ngale rabino po bino nde bosaka po biso to zala donc et ça la bino plaisir babito sakana nango po ça bon plaisir na moi Mirajabu le mystérieux ba to sati bango banani ba roto ça pour moi Mirajabu azali donc c'est parti ça la bino bon plaisir grâce Mbizi Tokos. Ouais. Coupele kita nango na seye e mata nango likolo ya kuse kamundele jini ale body kepi se ale jini body kepi se ale nyango biloko ya nyango etala biloko ya kuise de poulet nyango je vous lis na bengi sotete iyaka ale nyango iyaka ayoka bilenge ozanango iyonga
Longwa kuna solo. Allez. Alors nous sommes AG Normand d'Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Abiso DG Normandie Export. Olingi, voiture n'est de l'Afrique et des ponts canaïs. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezala ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.d'export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Oya bandeko tosali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. Oyo site nini? Oyo site nini ko? Kongwelegi ko fiba bonbon. Grâce Mbizi la sexy. Bato balobaki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mbizi, nos sim sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabangu. Adake chérie yari. Idée Kongwelegi. Balisa mwana mokati mbile. Kongole mabosaka. Balisa mwana mokati mbile. Johnny Pelé Pastoral. Bakata mbile. Kongole mabosaka. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengi ma. Dania Smith. Elengi ma.